à cambier prière pour tous les canards. Nous allons pour l'exaltation, mais la ligne on a concentré pendant que pour l'exaltation, on a vraiment concentré comme ça pour il y a monde c'est bien sûr la prière. Ton monde là, mais ton cas de sujet, ton monde là, qui a tout ça la prière dans pour payer. Amen. Sur normalement on a besoin de service sur la zela bosena ye. Carlos ancien au sein de prière au tambe. Na consacrer simba bik na yo to pour la Bible na yo. Ça va vraiment consacrer la prière. Conosco vivendo a sua palavra. Nesse momento que queremos mais de ouvir, Senhor, deixa, Senhor, que os nossos ouvidos, a sua palavra não para só a ser ouvida, Senhor, mas chega até os nossos corações, ser gravado, Senhor, de forma que nós já praticamos as nossas vidas, Senhor. E ao entrego os seus casos que tu escolheste lá dentro de nós para podermos falar, Senhor, entre tuas santas mãos, Senhor. Tudo que nos virá, Senhor, não venha dele, Senhor, mas que venha de ti, Senhor, porque eu sei que tu és uma boa fonte de inspiração, Senhor. Dá-lhe conhecimento, dá-lhe sabedoria, Senhor, para poder alimentar o seu rebanho nesses momentos, Senhor. Que tudo que o Satanás preparou, Senhor, para imitar a sua palavra, Senhor, não tenha nenhum efeito, Senhor, em nome disso assim oramos. Amém. Amen. 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 Unaweza kusikia ndio kwa kweli na Angola ugo msitu sabe pia na Angola sura kunua na malango Mozambique. Amen. 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 Sama pamoja diso tanga kwa diso na livre ya liko on a ku Ligue 18 tout en haut et toujours parler sur les ennemis de la destinée. Le mot ennemi de la destinée. Ennemi de la destinée. Ça m'a pas moulé. Nous avons qui sur les amis, les frères, les maris, les femmes, qui de la destinée. La destinée est là. La définition de destinée, c'est la prophétie par excellence qui est à prophétiser pour les hommes dans l'éternité. Qui dit à prophétiser dans l'éternité pour les hommes sur la terre. Ça fait abongisa pour la bateau, c'est à Moïse. Amen. On a fait à Mokili, dans la malabu yaya, on a fait à Mokili, toza na ba volonté mi parler pour destiner à moto, c'est-à-dire pour la vie à moto, na se à Mokili. Na vie pèlerinage ya Mokili, toza la volonté mi parler. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Ça m'a pas montré. Amen. Baoyoka o papa. Amen. La volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La parfaite de Dieu est un nini. Ezali makambo oyo Nzambe esi abongisa pour la vie ya tout chacun de nous na lola na bonzambe na ye. Oyo wana elongwaka te. Donc oyo Nzambe abongisa la vie na yo, c'est la volonté parfaite elongwaka te. Soki Nzambe alobaki yo okozala président de la République, ata oza Congolais, soki Nzambe alobaki ke yo okozala président ou président na France na Belgique, Nzambe ye moko ayebi ndeni akoorganize na parlement céleste pour
na kati na bato kotize baange na terre humaine mpo baadopte na palais royal oyo lobi yo osuccédé na royauté. Eza programme ya Nzambe yango okoremarke Jonathan na David moto oyo efalaki ahérité la royauté. C'était Jonathan parce que son père il était un roi. Mais Nzambe asali manœuvre na ye, Nzambe a utilisé ba mécanisme na ye, moto oyo ayaki destiné te David, na généalogie ya David, ayaki te que David il fallait koma roi. Mais David ayaki koma roi, c'est Dieu qui a organisé. Un jour, David a posé la relation moko, la mwana ya roi, et mwana ya roi a kolinga David. Tala basine wana kosala data bakutani, pesi ye tunique na ye, pe pesi ye épée, abikuti siko komo mwana ngai. Tala kia misali ya amitié. Donc ndenge papa azobundisa yo Saul, nga azotimisa yo Jonathan, azotimisa David, azoprotege ye. Et mokolo oyo David pardon, Jonathan azalaki te, David akokoma roi, c'est Dieu qui a organisé ça. Akomi roi, bisika oyo mwana ya Saul. Amen. Amen. Akoma roi, mais Jonathan akomaki roi. C'est Dieu, David akomaki roi. Pardon, c'est Dieu qui a organisé ça. Omoni, donc Nzambe akoki organiser eloko moko oyo na miso ya moto tokomona yango c'est impossible. Chaque fois, les choses qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Vous avez la place de mission à Batou et pas de temps de pas cité. Biso de mon clinique, tout le monde a pas passé parce que vous avez la mission de moto, vous avez la mission de moto. Vous avez pas la moto moko. Amen. Et si vous avez une moto ya bongo na vie na yo, on a mis à destiner na yo. Favoriser na makambo ebele sans pour autant atala moko na retour. Amen. Mais toza mpe na bato oyo baza baennemi ya destine ya vie ya moto. Okoremaki baennemi ya destine ya vie ya moto eza moto oyo aza koampeshe yo mpo omona vie na yo te. Ozomona akoampeshe yo spirituellement comme physiquement, pour accéder à la volonté de Nzambe. Oui. Parce que Nzambe a yebisaka Moïse au Kotaka. Mais obstacle peut arriver dans la vie à moto et qu'il faut désobéir la volonté de Nzambe et Nzambe a longoli yo la volonté na ye pour ya bongisaki. To mutu pe donc on a mutu na volonté ya o Nzambe abongisaki yango fo yeba oyo ozofana na ye nani oyo ozovivre na ye tolobi tete tozala na bato te il faut tozala na bato mpo bana Nzambe il faut tozala na bato parce que Jésus Christ ye moko modèle mpo na biso aza modèle mpo na biso alia na bato pardon mpe parce que Yesu kuta abalaki na bato mais ntango na bato yango motu moko ekomi ya Zekarios. Donc, par là, tu vas comprendre que, et donc, tu vas voir la première, comme stable pour la vie, comme la volonté à Nzambe. Kolinga yo simba eloko ozoluka kosimba. Ntango oza na réaction likambo ozosala, ata likambo ozosala eza malamu. Omona ennemi ya destiné akotikala jamais koloba malamu mpo na yo. Kana peso conseil moko na fule eloko moko soki oza na camarade soki oza na mobali to mwasi alingaka mingi kokritike yo alingaka mingi osola yo soki libanda
Oui, il va pas gagner. Mais il va pas gagner. Le texte ne va pas gagner. Je ne vais pas gagner. Déjà, et là, comment on fait les caractères, tu vois, on peut pas avoir un problème gagner. Donc, on peut pas avoir un problème gagner pour que on coule parce que nous ne pouvons pas couler. Si on a coulé, ça va couler. So, ça peut faire un mot de ça, il y a qu'on va. Ce qui n'a pas de mal, c'est ma sambate. So, parce que alors, après, on a gagné trop. Samba so menga mama samba to sala su ko bana to wana ko male akolo dikamanga pe akolo mo pe kuna to ya kuna pe akolo mo pe koto amen amen Amen. ino ka ko mu de ni destiny so ya ko ya ba fi no ko te ko ya ba fi mu do wana ye mu do ko ta ku kati ya miti yango se beba deja tu baka musu Amen. moto kaba na Nzambe mais to bana kesika moto litoli ya kate parce que ozo makamna ngai parce que na mutu na bena kesika ngai ko bana historia ya mama Samba ngai na koluka na loba oyo za ka ngai wana o no pe kuna pona yero kuma kwa kisika kiye na ile point de vue na ngai ça va pas pour la mutu moko na buti lelo Amen, pasteur. il y a des gens oyo bakoko kimisa volonté ya Nzambe na vie na yo à cause de ma prédication cause ya kozanga boyebi namona mutu oyo pene otali vie na ye intelligent garçon tout bien mais tovanda na mutu azosepela na ye te eya makambo na mosala oyo ndeko akende koluka bango mibale koloba te ndeko wana diplôme aza nango eza diplôme na ye te kaka lisusu azobongisa dossier mpo ekota bakanga ndeko wana mosala eza lisusu te mais azokonsole ye mpe ndeko wana yebi te tota akoyeba eloko nzambe lelo babomi yo to Amen. Nzambe akodefendre yo esprit de Dieu ekokende komundela yo wana yo c'est ma barrière na yo oyo oaccédé na infraction te soki balobela soki batia bakale paske baza na régime présent paske baza na directeur paske baza na badepute bakondana yo par défaut na raison babotela lopango babotela lopango presse mpo na vi na yo yaya tonka okorécupéré Nzambe akodefendre yo souvent les justes mais L'éternel délivre toujours. Amen. Nzambe akodefendre yo au nom de Jésus. oyo osisi yango na kolela bango baza banani baza banani bango baza atela yo bango baza banani mpo baloba batela yo baloba mpe mpona yo baloba mabe mpona Joseph Amen. Joseph mabe na mwasi ya Potifar mpona Joseph mais Dieu comme il est du côté de Joseph il a défendu Joseph. Amen. Alléluia. tozovivre na bato bazondila biso te me sambla yaya na lela mabe yakala swa vie na nga yo
Mais tant que vous êtes à l'Ombakuna, à la Sida, Yaya, Sida Kokabena, Yaya, Maman, sur la vie, na ibe, tu connais ce pasteur cérébral. Na c'est le mumba. Oh, mukisa mabe. Yo, moninga yo. Tabaka mama na lobe ka pasteur li bumu na guna bunsa mili bumu pasi na kondi ya. Soka mu pepe yé na tanzete. Abi omoni ana sida ya na 15 ans na sida. Non, so moni. Ah, Jésus. Amen. N'abord, tu as eu quelqu'un dans la ngai. Mais parce que ça, sur les gars, bon, on a dit, mon papa, c'est un beau, bien. Oh, c'est ça, la mon kobo, y na yo, quand tu es dans la yoko, kufa. Bon, tu me dis, et puis, na yoki. Et bon, tu me dis, yoka, bon, tu me dis, bon, na yoka, na yoki. Comme vous m'appelez, il y a eu tant de choses. Parce que yo, ben, tu sais, le comment que, yo, da kufa. Ben, tu sais, le comment que, yoki mingi, mutema estoma AVC. Esi ya mutu bakake ebedi. Tomani savi ya mutu nini? Amen. Amen. Iyo poko kufa. Kufa. Nous sommes des passagers sur la terre. Amen. Amen. On dit encore ici, il bosse à vie à mutu. Oh, Jésus. Amen. C'est là. Comme ma mère, pas tout. Comme c'est mon moninga. Mama tingani osa moyibi. Mama tingani osa mabe. Yo saki mabe. Yo no yibaki. Yo ne fone. Yo ne ndumba. Kita eta. Kita eta. Avance, papa. Avance, papa. Moninga apakuwa ni. Mutema yo comme qui fait filtre ba Congo montier. Bisonde bana ya. Omoni na poto tusangana kaka. Na kitu ko sangana ya kili. Na poto tusinga grâce. Linka munini. Na kile kwa pasi ya ndimi. Kwa misanini. Saka commerce yo tana balo sa kitoko. Ya na kama na France tana komu na ite boko po yi ba yi ba na poto. Conseiller Dieu, encore Dieu, moi, Dieu, conseiller Dieu. Il aura parlé des années et des années. Je me souviens de la primaire. Si à combien l'humanité, encore une autre voilà, et compassion de septième classe, autre même la psychologie, et camarades, tu m'as dit ça. Même façon de faire changer, comme quoi maladie, c'est ainsi elle est timide, mon amour, comme l'estomac. Il y a un mouton bel son estomaqué. C'est une ndumba et qui vient. Si on a ndumba au nom de Jésus-Christ. Moi, je parle là, à une ndumba, mais l'autre, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yoka awa. Ani difficile. Et là, on est comment boyer. Qui fait? Moko. Et puis, même si nous sommes boyer, la lutte difficile, c'est même si nous sommes, on a qui se fait le bas. Et moka moko, on est juge. Et juge en mot. Abang kamu babi ini même pas sûr. Dia ni apa bisa diplasi mutu. Tapi dia foto. Tudo família batu, tudo que tudo na bota. Na bala, o que é tudo. Sai o que na bizambe. Por isso que eu zambe. Amen.
Amen. Non seulement couper mobile arabe na mwana ke kana bobele six all moko mobimba babanga dosi sa awa bari vangu six all abanga mutitode kiti oko vene momo yo pauvre femme okufla pe mobile osape na mwana ke bana bana na budela ye na ba connaissance na budela ye kali na kata sape na mwana ke abanga ye moko mwasi ya pasi c'est un moment où ça se sentit que ça faible. C'est un moment où ça faible. Quand la Bible nous dit que les faibles disent que nous sommes forts. Amen. Tellement il faut porter la et moi je suis à l'ongati ici travail au Congo ici Amen. 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 J'ai allongi. Non osambo longi. Alors, ma copine, ça va? Bien? Bien. Créer attitude ya bana nzambe soki na kasi ya moto soki kaka obili kolanda vi ya motu oyo bandenge ozotambola yo okomi na nsima ya motu wana. Amen. Mwa mwasi oyo azokende azozonga azokende azozonga azokende akende akei azokende azozonga okanisa monanga aponeli nzambe ya lola ata na yo grâce moto nyonso azokende yo azokende desine na yo elemi ya desine na yo na moto au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Akombo na Yesu. Oyo. Mukora kati pazo zambi. Amen. 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 Mutu moko da oga desi kore zambi. Kuna nini? Leo kwa bagara. Mais pourquoi ce pour cette décoration l'objet comme un peu ennemi destiné. Ennemi destiné. Ngabona mutela ndeko. Ennemi destiné. Mutela kotonga. Ennemi destiné. Mutela on remarque tout ennemi destiné. Peut-être on remarque. Sur Dimangouti. Ennemi destiné. Sur petit rapport. Amen. Ennemi destiné. Sur on va le faire un moment à Kimio. Pas pour moi c'est tout. Un mois, 2 mois, 3 mois, on est à 100 000 sous. C'est un autre des fois. On peut dire, oh, on a éliminé destiné. Amen. Il m'a dit, on va faire, ce qu'on trouve, c'est-à-dire, à Kenaka, ce qui est passé à Kenaka, nous, on peut dire, Amen. Les ennemis destinés. La bonne mutinio se supone ennemi est destiné comme Amen. 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 mutinio se supone comme ennemi est destiné. À genoux au nom de Jésus. Amen. Amen. Maladi na mwana mtu abesida kindoki mwana malamu abesida wa pia kindoki ennemi a dessiné ya moi basali ya mutu pe basali nous ne devons pas combattre contre les sangs contre la chair mais nous devons combattre contre les principautés les esprits méchants les c'est qui combattent notre destiné c'est moi ya moni yote na butu ye na butu baya na moi baya no oza insatisfait. Amen. Je suis intouchable au nom de Jésus. Non, on peut pas la au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ennemi a destiné.
ngai. Bakoya bakufa na kombo na Yesu. Bakoya bakufa baodeso batemi liboso na nga babinemi ya destine o balingi bolamu na nga te. Bakoya bakufa na kombo na Yesu. O balingi kimia na nga te. Bakoya bakufa na kombo na Yesu. Musika na nga au nom puissant de Jésus. Musika na nga na kombo na Yesu Kristu. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Musika na nga na kombo na Yesu. Naza ko repousser bango. Nazo benga na bango na kombo na Yesu. Nazo déloger bango. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Babinemi nyonso a destiné. Bakende sika bikauki. Bakende sika bikauki. Bakende sika bikauki. Bakende sika bikauki. Na kombo na Yesu Kristu. Bazanga makoki na bomo nanga. Na bomo ya bana nanga. Na bomo nanga. Na bomo ya mobali nanga. Na couple nanga. Na ba projet nanga. Bazanga makoki. Na kombo na Yesu. Nazobenga na bango. Nazobenga na bango na kombo na Yesu. Nazobenga na bango na kombo na Yesu. Nazotelemela bango nzamba bikamwa. Nazotelemela bango na mosuni pe na molimo. Nazotelemela bango na mosuni pe na molimo. Nazorepuse bango musika. Musika bakende sika bikauki. Bazanga makoki. Bazanga makoki. Bazanga makoki. Bazanga makoki. Bazanga makoki na kombo na Yesu Kristu. Na bomo inanga. Na bomo ya Josue. Babinemi ya destine. O bazomona étoile. Na kati ya bana nanga. Bazanga makoki. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu Kristu. Nazo repousse bango. Na bomo ya Ozana. Nazo repousse bango na bomo ya Lyon. Nazo repousse bango musika. Babinemi nyonso ya destine. Nazo kwesa bango. Na bomo inanga. Na bomo inanga. O bazo kosa tolo na se kusana te. Tolo na se fungwa mate. Tolo na se katisa binemi bibalete. Babinemi nyonso ya destine. Ya tolo na se. Nazo telemela bango na kombo na Yesu. Nazo telemela bango na kombo na Yesu. Nazo telemela bango na kombo na Yesu. 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 Nazo repousse bango. Nazo benga na bango. Nazo telemela bango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bazanga makoki. Bazanga makoki. Na bomo inanga. Na ministère nanga. Bazanga makoki. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rasaka ya mama. Oh, rabasheka ya mama. Lobobo shikerebe santa ya mama. Misala mabe. Nazo bebisa na kombo na Yesu. Nazo bebisa na kombo na Yesu. Nazo bebisa na kombo na Yesu. Nazobebisa na kombo na Yesu. Nazobebisa na kombo na Yesu. Na bomo ya tolo na se nazobebisa. Na bomo ya tolo na se nazobebisa. Na ba projet ya tolo na se nazobebisa. Binemi nyonso ya destine. Nazotelemela bango. O balukaka musika na ngate. Balukaka kovimba na ngate. Balukaka kopanzana na ngate. Balukaka ete nasuka mabe. Nazotelemela bango. Bazelaka malere nanga po baseka. Bazelaka malere abana nanga po bachola. Nazotelemela bango. Binemi nyonso ya destine. O bavandi likita. Bazozela nga Yesu. Na eshue. Na bamba pantalon. Na eshue. Na tika nzambe. Ba eshue bango moko. Bana na bango ba eshue. Vina bango moko ekota mikakatano. Nyonso bazokanisa po na nga. Po na bana na nga. Ezongela bango moko na kombo na Yesu. Oyibolo nzambe kwa projet yo surtout ennemi ya destiné na ngai ayaka pe ndako na ngai tolia na ye tokona après ye baza na Congo baza na Angola baza na Poto toya bisika na bango pe bazo contrôler tout na ngai balingi kota de bi te balingi bana ngai makota ane te nalingi mobali na ngai to mobali sola mwasi akota mbula ya sika te c'est-à-dire basali déjà projeté na bango mabe bashifre bakeni kosa ntina yo oyebi ya desine na yo
Nazokwesa bango na kombo na Yesu. Bakwea na kombo na Yesu babinemi ya destine. O nyonso bazobungisa ndaku na ngai. Bakwea na kombo na Yesu Kristo. Baliaka na nga bamelaka na ngai kolo. Tosololaka tosekaka Nzambe. Balingi munene na ngai te. Balingi nga naseka kimia na nga te. Bakwea na kombo na Yesu Kristo. Na bapense na bango ya mabe. Bakwea na kombo na Yesu. Bao bazozela kotola mananga. Bao bazolela kolela nanga. Bavandi batangi maboko Nzambe. Bazozela nga na eshue. Bazozela tolo na te eshue. Bazozela libala na nga eshue. Bazozela ndaku na nga ezala détruit. Bakwea na kombo na Yesu. 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 Na kombo na Yesu. Bazolela maya misu na nge kita. Bazozela maya misu na nge kita. Oh rasaka ya mama. Bobo shekerebe satan. Bango moko bapalangana na nzela sambo. Bango moko bapalangana na nzela sambo. Bango moko bapalangana na nzela sambo. Bibe ebisinga bakoya na nzela moko. Bakopalangana na nzela sambo. Bakoya bakufa. Na baproje na bango ya mabe. Ezonge na bango moko. Au nom de Jésus. Na makanisi na bango ya mabe. Bakoya bakufa. Nzambe ane oyo ti esila nga na okota yango mola Nzambe saba déclaration okota 2023 na succès na grâce na faveur ya Nzambe na élévation na kombo na Yesu. Alléluia. Naza molongi ngai ana. Naza molongi. Naza mutu kasi lopele te. Naza mutu mokila te. Naza mutu lopele te. Naza molongi. Naza molongi. Fin de l'année oyo Nzambe 2023 Seigneur. Nazoko tango nanko avec la tête haute au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Naza molongi. Naza molongi. Naza molongi. Na kombo na Yesu. Na kozala mutu. Kasi mokila te. Naza mutu. Kasi lopele te. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Longi, à toutes choses, naza molongi, en toutes choses, naza molongi, na kombo na Yesu. 2023 nanko, na koko tango nanko, que les démons montent, que les démons descendent, na kokota yango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kimia na motema, na kombo na Yesu, na kimia na motema, na kombo na Yesu, na bakado na maboko, de la part de Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Naza molongi, naza molongi, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Yo bandaki na biso komi na biso na suka Adonai. To pamboli Nzambe to muto sangita kibiso. Papa ya solo to ndimi na mitema to zalaki na biso. To siki mabondeli nyonso to sali kati na esika la maboko na yo. Yawe na bikamwa. Kwea na tena makolo na yo Nzambe. Nyonso to lobi kati to sali kati esika oyo to konfese kati esika oyo. Kolo emata epai na yo na kombo na Yesu. Merci pour la mercredi ya lelo. To pamboli yo papa po toza bikamwa. Merci pour la mardi ya lelo Seigneur. Toko zongi te mercredi to kokutela lisusu mpona kopambola yo. Vendredi to kokutela lisusu mpona konetola yo. Oza malamu. Obongi na lokumu. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Merci, le roi des rois. Merci, le tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen.
na kimya na motima na komo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Nzambe akobongisa ese moko ya malamu mpona evinga yo yango kokobisama au nom de Jésus-Christ. Amen. Ennemi nyonso ya destiny eyokotoawa oyo bakile moko ya vile yango okwana na bango 2023 okokota bango bazali kutumi na yo te na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Bapolisi balabika bayebaka te kombo kokima yo bamera bami ya destiny au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mbongo elokalisaki na yo Amen. mbongo eza pouvoir wana mbongo etombaka wana mbongo etombaka te mbongo elokasi maboko na yo au nom de Jésus. Amen. Esate elanda yo na kombo ya Yesu. Amen. Amen. Ela liboso na baba na yo mobali na yo basi mwasi na yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Okokufa te na kombo na Yesu Masiya. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza molongi. Amen. Oza molongi. Amen. Oza molongi. Amen. Okokele liboso. Amen. Okopambwama. Amen. Okolamu ya Nzambe. Amen. Na kombo na Masiya. Amen. Na Amen. mosala mobanga na yo. Amen. Na bana na yo. Na Amen. kombo na Masiya. Amen. Tokola au nom de Jésus. Papa, je peux se remercier. Merci papa moi papa moko ndeko moko topesi merci topesi biso nzambe alola papa pesa biso bami ya destiné papa popesa biso oyo jésus ba ennemi ya destiné baoyo kaka kobusela vina biso baoyo bayoka kobusela biso te seigneur bakoya afeke tozala papu malamu na se ya moi oyo oyokola mpona biso naboleli ane oyo ekosila biso malamu nabone mpona ndeko moko maladi etika vi na yo pauvreté etika vi na yo malene etika vi na yo susi etika vi na yo etika na yo bapasila yo kotambola etika vi na yo au nom de Jésus bapasi ya malamu elanda yo sante ya malamu elanda yo kimia ya motema elanda yo la paix du cœur la joie la tempérance la bonté la beauté la bienveillance la sagesse l'intelligence la tempérance Amen. témoignage na kombo na Yesu Masiya de Jésus. Merci. Namoni bana ndeko nyonso to na se na mutia lelo tola pongi moko doux et paisible ndenge mokomi na yo Seigneur mutu moko adérange pongi na yo te na boyi yango na kombo na Yesu Masiya. Amen. Na plante toi Yesu na vie na yo na ndako na yo na kombo ya Yesu Masiya de Jésus-Christ. Amen. L'éternel est mon berger, de mon délit. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de l'éternel pâturage. Il me dirige sur les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit à cette de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Car l'éternel est avec moi. Parce me rassure. Je dois devant moi une table à face de mes adversaires. Si oui, ma tête et ma coupe de corde, ensemble, le bonheur et la grâce, accompagnent tous ma vie. Et moi, je ne dis pas que j'avais tenu. L'éternel, jusqu'à la fin de l'émission. Amen. 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 Applaudissements pour le roi des rois. Zama pamoja biso kokimate toka communauté communauté zama pamoja biso chaque lundi mercredi toka biso vendredi
dans le collectif, ça m'a pas mal dit, tout couper chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 23h30. Na moya décembre, Mtafungua muziki aka na muziki kwa s'il vous plaît. le contenu du titre para s'il vous plaît. Nous avons un programme spécial à mois de décembre. Déjà, moi, au Mobimba, quand on a prié pour la bonne de l'Ouest, merci à la Cousin, la prière, oui, le Kobo Bayo, oui, le Bayo, oui, le Kobo Saginayo. Ça, mais à Pabradouche, mercredi à partir de 3h30. C'était votre humble serviteur, pasteur Pérébert depuis l'Angola, une province de Luanda. Ça va comme la mission. Amen. Amen. C'est pour le bien pour nous aller. Ça, madame. Maman Tolo na scène à Paris. Amen. Maman Tolo na scène à Paris. Maman, maman, ça va pas mourir en France. Ça va pas mourir à Monique. Amen. Pastor, amen. Amen, Pastor. Amen, Pastor. Bonsoir, sœur Karine Lefebvre. Karine Lefebvre. Yambala. Yambala. Merci. Bonsoir, pasteur Amos, c'est ça qui dit ça. Ah, pasteur Amos, malgré le temps, pasteur, pasteur Amos. Ouais, merci. La ah, ok. Ni retard jamais. Papa Amos, kokanga téléphone te na Hollanda. Amen. D'accord, maman. Carlos. Tikala tina suka. Carlos, ancien. Ancien. Umela. Merci. On a passé cher, merci. Pour la monnaie. Bukulaka lali. Bukulaka lali. Zambe alola zamba basakoli apamula biso bandeko kitoko. Zambe apamula bino. Mpamula Zambe elokanise bino. Eza barrière te. La main de Dieu ekelaka bisika nyonso bisika oyo bozali. Loboko mutu moko. Abona Zambe au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, voici les miracles qui accompagneront. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Ça va pas mon abisso. Na 23 ya benga pepa de ko mususu ko tsa bango sala evangelisation ndaba ngana te ko pambola yo. Nsuko ba pambola ba ka boyena mutu nzaba pambola yo. Amen. Amen. Comment à partir il y a 23h30. Amen. Amen.